Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. D'accord, peu ça, moi, réponse à bien beau. Misala to somo le salama, ma belé. Pour commerce to bien on allait beauté. Hein? Comment c'est salité. Bazila ko buka na oh donc après 2 ans bukani. Mais to mo misala salama bo. Ils ont fait ça quand même ma force moi bo. On a chef de l'état, on fait ça avec bonne chance de façon que à accélérer Moussala et puis à ça la descente sur le terrain. Avant dans la biroté, ils ont dit que si Batumbongo a tiré la dans la biroté. Après si Batumbongo ça l'a suivi. Ils ont la s'africasse. Ils ont la société sur ça Moussala pendant bon ça Congo en général. Ils ont la province pas là de la baron de près. Pour ça l'engrais des aïeux. Oui, au VD ils a société il y a biso ba congolais. Il faut aller la paix bango tina suka. Ils a peut-être tiré la bango. To boy ba chinois to lingi ba congolais alors ba ingénieur congolais faut ba ça musala IBTP ba sala ngopa matin ba sala IBTP ba congolais ba bimano ba ingénieur ba sala pe misala le faut pas ça pe ba congolais misala peut permettre ba bon ça pas famille na ba ouais na sepeli mingi ne misala ezosala. En tout cas la pesi bokonzi Félix merci mingi pour la musala oyo ezosala na kati ya commerce pour commerce ekomaki salité makasi okoki kutu koloba te même soko oye zandu bozoleka na commerce soki baola sango na télévision donc epesa biso na mawa mais na sepeli mingi nzambe apesa ye kaka makasi akoba na kosala musala na ye. Musala oyo asali akende ka liboso nzamba pesa ye mayele akende liboso na okoba mukosala musala na ye pe ba misala miso etikali alemba te asala ngo tina suka bato basala musala malembe basala musala malembe te basala musala bango mbangu na ndenge esengeli ke pepe congolais atambwa na kimia po bokotambo okele neti ne banda to yaki embouteillage banzele eza mabe yango basala musala bango mbangu po ele oye ville mala oye na era malamu osonga pe na era malamu po ba nini nzela eza mabe makati basala musala mbangu po banzela oyo etikali basala yango pe mbangu nde basali oyo mbangu po tosepela otambola na nzela ozosepela oza lese yango mokonzi ya mboka nzambe apeseka mayele akende liboso na osala musala na ye na ndenge esengeli ndenge mokonzi asalaka bana basepela na mboka. Bon, c'est la deuxième fois. Il y a bazongela suko tuna ngai mutuna pona likambanzela oyo. Na yebisaka bango te musala oyo ekokende très rapide. Bafinga ngai balobaki importe quoi oza mutu ya opposition oza mutu ya Félix. Yango wana yo lobaki ndenge wana. Mais ndenge bandeko ya OVD touro bazosala nzela na ndenga kitoko ya mabete. Bazochela biso béton, bacheli biso ba mabanga ya minene nzela ezokende très rapide. Ezaka banguna oyo
mabanga wana bamungwa oyo bato bazondima te me nzela ezokende bien oyo nazongeli message oyo eza deuxième fois bamonaka ngai na télévision ere batiaki nano mabanga mais awa sikoyo batie kayas etikali kaka po batia goudron babandi déjà nini béton na ina ezomata déjà elingi ekóma na bokasa kala mingi te ezokóma ti koto oyo ovd azolalisa mosala te ovd azosala po biso awa tozala na commerce tozomona nde ovd azosala mosala na ye azolalisa mosala te bango balingi ovd asala mosala ya rapide po mikolo mike babanda ya kolela lisusu te ovd asalaki mosala mabe ovd azosala mosala na ye malembe mosala ezokende avant kala mingi te mosala oyo ekosila parce que bango déjà balingi bakóma na dimare kala mingi te bakomona kasavubu nayebi njinga mbila bana betu bons bamu Congo tukwata nyama kubyanza tuikala kunyima kwa fachi ayekumpala ni midi mwidi wenzeyi katumuleke jito tuikala kunyima kwetu tetu bonsu bana bamu Congo tetu bonsu merci. Musala au chef de l'état ezosala malamu mais eloko tozoloba gouvernement oyo ebimi sikoyo ezosala mais oyo bazosala pourquoi bazokanga babiloko bamama batu bamama baveve bani bazobuka bamesa na bango banini eza te mpo na nzela mosala ezosalema bien sikoyo ifo oloba sikoyo ndenge toza boye Moussala c'est bon. Moussala ça va bien. Pour vous dire ça moussala. Ils ont dépendre du matériel, on va faire le moussala. Voilà. Je précise par exemple, si ma oba osala ngo na monga fula. Kolamba nino wana na monga fula. Kolonga monga fula c'est comment na commerce. Est-ce que c'est facile? En tout cas pour nanga l'idée c'est bon. C'est bon pour les chefs de l'État. C'est bon. Hein?
Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka.